Poso et l'âme bino ban sobandeko balandi émission sur terrain. Comprenez que le naza ngai moko ndenge banito zalarana lili maleka grâce Dieu mikasi lelo bango so bazali empêcher. Voilà pourquoi et empêcher ngai pété po na pesa bino basango sur terrain ya moko la lelo. Na koyeba ke lelo nazali ngai moko bien sûr mais pour na bino na bino chef coutumier ou abinga na kombo ya Emmanuel Libilime ya zali bongo ya groupement Kimpe Binza, bon, il va se présenter lui-même tout à l'heure là, dans un année longo toko sola makamaïke ou toko découvrir ensemble avec vous. Mbote Ndeko Emmanuel. Mbote est la femme sage de la presse africaine. Merci vraiment, Tozo Kende. Yambonga la présente, Mbote qui est habité même, donc où se présenter. Emmanuel Ibilime, Azanani na baba Olanda yo, Azanani chef coutumier c'est bon bien, mais yo moko beta en détail. Où se présenter, premièrement. Billy Menkodi Mikasi, Kimpe Pierre, de retour, 54 jusqu'à 2019. En 2013, Mazalaki représentant, il y a grand frère Nangai Kimpe Nganou Gabriel, que son âme repose en paix, côté Avandi. Et puis depuis Kimpe Koufana 54, remplaçant valable Azalakité. Tango en 2013, il a remplacé grand frère Kimpe Nganou Gabriel. Vraiment, il y a un changement et Kotaki dans la communauté Djelo Binza. Succession Kimpe Pierre, qui est mon grand-père. 2013, Nde Kimpe Pierre à Zonga Gelisusu, avec mon grand frère Kimpe Nganou Gabriel, pour voir les Zonga qui sont valables dans ma Kila Lango et Sikeuta. Pour des 54, pour voir comment il y a un désordre, Namouta Somba, comme chef coutumier. À des bandades. Biso tout avec ma carrière musicale, tout ça la musique. Tu es bagité nzo kande borna biso ezali 2013 le 2019 grand frère Gotika biso de la famille régnante et Vandaki et Talinani oyo kochana esika nde ba ko tombola ki simbi ki ntsonza ba ko chali Billy Menkodi de 2019 wana nde bitumba nanga e bandi na ba folio men. Torokoma ça na présentation na yo morona. Donc c'est la succession Kimpe Pierre groupement Djelo Binza moto oyo ayamba bato belé na mboko bangalema banani o bayebi Kimpe même na Louvain na université Louvain bayebi kombo Kimpe Pierre. Donc ye yunda zongi en chair et en os. Beta episode na lisolo mukeza ki na ndenge nini po oza bokonzi ngombe kana beta episode historique na yo po lelo yo okoma na bokonzi. Non, pouvoir ancestral, pouvoir coutumier ba force rangote. Ba force rangote na kene ko wela kana boma batu na kene ko salaka bokozo ba kolona. C'est que avant tout ezaki owelela. Tant que Kimpe salaki en vie, na no sakana Kimpe. Même bango bande ko na biso ba umbu ba oyembela enzembo mfumu Kimpe alingi bisote mfumu Kimpe alingi bayaka mfumu Kimpe alingi bisote mfumu Kimpe alingi bayaka. Oui, moi je crois qu'il n'a pas si Kimpe Pierre raison, il avait raison. Pour associer qui même battu ali banda ndeba appuyer pouvoir naie. Biso moko, il y a des indigènes. Keto mutu moko li banda za muyiba za frapper a rozoyo moto za ya famille za kuna ligne à pouvoir te mais na famille ba chayo li ata ma gâteau moke akomo bimisayo chef coutumier. Tu vois, babilo connaît ça qui dans Kimpe. Alors na tango nga pe na ye. En tout cas, je sais que balobi état de droit. Oui. Nga kuna pensa ki bonde na banako mona on dirait état de droit ngo eza un peu na matadi ezo yana ne comité awa. Pour makamuna uto vivre dimanche passé deuxième semaine yango lelo. Torokoma na biso tozana luka la présentation na po masoleza na ngwebele. Mais apparemment o kene mbangu. O ezate biso koma la question. Pour yo se présenter dans nous ezaki facilité pour le yo comme chef coutumier boy c'était comment obeta no ba imboka lisolo d'abord ba yo kana no yo ndenge zalaki ozo et la pétant pour la télévision sur les temps. Merci. Mettez biso dans lisolo na yo sabino historique ya Kimpe Pierre ndenge ya komaki na pouvoir na biso mbinza zalaka patriarcal et non matriarcal parce que auparavant tozalaki na descendance ya grand-père nangai c'est Ngolo Miso o le comme Golo Ngolo Miso, il fut un grand chef coutumier, chef du village, chef de groupement, donc à entretenir aux hommes entité nyonsoyo. Djelo Binza mabele na yeza ko diriger bandi bo système mamobutu ine c'est Kiti et Katiti et bimi na rivière Lububi, frontière na bato makala, to bimi jusque to koiti na hôtel du fleuve ti Kalina wana. O le so bengi Kalina, ezana kiumbo Kalina. Tala Kalina, Alexis Bango. Nanzete wana Kalina yango wana nde Kalina
Donc c'est Ngolo Miso na famille na yazo chakwanga na mai na chantier naval à Chanik. Bon, il y avait monsieur Ngalema Muteke ya Brazzaville. Alors il fut un brave soldat roi Makoko, grand pêcheur aussi. Ngolo Miso. Alors bango kuna na Brazzaville zaki na habitude soki moto akufi na libota ya Makoko faut bacha esclave na se bazu cercueil ya mowe bache likolo. Alors Ngalema azali parmi bateau ba révoltaki nde azwaki boîte na ye butu ba 4 heures tongo wana akomi na chantier naval wana auti Brazzaville amoni pe kuna na Makoko bazo cha mai bacha kwanga na mai na chantier naval bacha ka bimpuka wana po basi ba osala kwanga moto ezopela na nganda ezaki zamba ezaki mboka na ekomi boete ezaki zamba vraiment to sala kate mais selon histoire neti ngana zoka chance à revendre na mwasi mfumu kimpe donc a raconter kinga ebele. Alors tango aye nazana mbisi ya troc apesi mbisi bapesi ekwanga oleke Ngalema azonga zongite akena mabele na biso na QD akeko sala nganda wana cheni na bali ko bongisa makamu nyonso le temps Ngolo Miso a déplacer ta ba filer na ya chaki na mai amoni moto zo pela kuna aya kotala bono chef na senga yo bopesa ngesi kana vanda biso kuna ça ne va pas lokola mboka oyo banda bokoko na biso banda bamfumu kimbango banda banani ezana bolingo ya koyamba bapaya awa boko oyamba pe étranger comme pe président na bino donc to mesana na biso bongo o comprendre mais bazombo bayaka ba upati lombe olela ko kinangolo ba upande bayaka batangi mingi te bayaki ba commerçant minene na makayabu ba biloko ebele donc mboko ezana boyambi ndenge pe to yamba Ngalema comme notre esclave Ngalema awa zalaki tant ko na qualité ya chef coutumier te na qualité ya esclave. Esclave moko ya propre lokola mboka boyamba yambi ba pesi ndako esika atongaki ndako ya liboso na journal Elima o lelo ba Solomon na Solomon oui na magasin kitambo wana. Alors Ngalema asalaki famille wana tango ba pesi mwana mwasi asalaki famille na evandaki wana. Alors Ngalema yeko mona ke non mboka oyo ça va azongi Brazzaville akeko zula biso deuxième esclave tu vois. Obi deuxième esclave Ngalema na komina Ngalema o to benga lo komina Ngalema eza Ngalema te ezalaka Ngalema prononciation nango Ngalema tu vois ngako Ngalema donc c'est comme ça okay. Ngalema zongi Brazzaville akeko zula biso deuxième esclave ayaki na yo bien nani biso moto ende hapa na Selembao il fit notre tracteur bazalaki combattant so asala biso bilanga ba osala makambo pa mama vutuka vana mpambo vana to vide la to zongisa makambo esike utaki o ba konzamboka bazwa pouvoir bazwa bwania pe na sala ba cérémonie d'érosion au mona yake no nguya ya Kimpe Pierre de retour tu vois tout kana biloko pamba fertilité Congo ça na besoin biloko wana te nga Selembao aye ba pesi mboka diriger ti tout au long ya 24 Mathieu tourner boye juste nini wana na pesa ki moment on a Kimpete na bandi histoire ba 1800 na bandi ba côté kuna ba 1700 na bandi ba côté kuna na royana historique ya Kimpe Pierre après oui on peut expliquer population nanga ya ville ya Kinshasa on a benga rabino so ba umbu mwana ba botami awa na Kinshasa mo umbu soko boti mwana Paris za parisien boza bande ko na biso to vanda kimia mais yako yiba biso biloko mabe wana pena bras de fer. Alors Selembao ba pesi ndako ya liboso na école technique Bumbu bakoko ba Selembao avanda wana ndomo ba descendance on bimi makala bani ba descendance bimaki wana Selembao nda avanda ki wana na école technique Bumbu ezalaki avant Belge tonga bandako wana ezalaki ndako ya ndele ya matiti nde Selembao atalia mboka ba pesa diriger Kitaboti université boya mone leki monene nde azonga ki na Brazzaville akeko zola biso 3e esclave ayaki na ye Lingbala ole bonga Lingbala prononciation na Lingbala aye na Lingbala nde omoni ba makambo ndenge bandaka na époque wana Ngolo Miso amoni que non ça ne va pas mwana na etene apesier biloko atikeli da butata na ye pas un homme matriarcal o bazo ko ngaba déformer histoire à Jello Binza archifaux alors ayiko pesa tatene tene abotaki na ye mwana mwasi te moyen pouvoir et bongola tout ezala kité tangu tene ba cousin na ye ba kimpala pala ba limba azui biloko alatisi mwana na ye Kimpe Pierre tangu azui pouvoir a exercer na pouvoir na ye mboka na bango tene abotelaki Kimpe Pierre ezalaki na mai ya zelo esiko batindaka ba criminel ba mukwala banani babo mangai na mai ya zelo wana ba cimetière ezalaki kuna makamulisi ezalaki kuna azalaki pena ezipa na ye ya munene abandaki kolia maki ya ngando
ba soda na ye l'armée na ye azalaki nango ba soda na ye baluka mambo nde baza komema koko na ngai na Kipoi tango belge aye alobi na Kimpe Pierre longwa na sekuna mata awa likolo to banda kosala na peso pe poste administratif koko aye ko mata baye ko pesa ye poste administratif premier chef de secteur de Baumbu aza ko kongola mpako ya l'état de Madimba jusqu'à Maluku aotambola ba moyen nini Madimba ya Congo central oui bato zo mema na Kipoi bande ko na biso baluka mambo nde atali ke baluka bovani na ngai pe mingi nini nako kosala pona bino na pesa bino mboka nde apesi bango baluka boke ngotonga mboka na sekuna nde belge alobaki quand luka union congolaise c'était comme ça quand luka union congolaise oui ezali quand ya baluka mambo o basoda na ye oui azaki na basoda koko na nga basoda musu tama kanga bada kanga mingi tama kanga bamburuku na leki na yemoko ngamukabi basoda ya Kimpe Pierre Kimpe yaki na l'armée ya munene azalaki na l'armée tout l'armée omoni mokolo bako comprendre ba réalité oyo ngana ko silisa ba érosion oyo eza na mbinza naza censé ya kosala yango comment to les garamba on peut te la pesi mais attends comment aussi ça ba érosion un bete sono bande ko bandi bozo comprendre que c'est une histoire tozo landa tozo bengaka ba commune ba quartier mais nous ne connaissons pas l'histoire donc tozo vivre ensemble na bino histoire oyo chef coutumier Emmanuel Libili mazako bete la biso et biso lisusu nana ko silisa ba érosion baloba na bino bato ya français baloba la foi et yakana yo moko kondima na yo parce que l'homme azali nzambe moto oyo bakeli azali elilingi ya tata mokeli. Alors au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ngai ndenge nazali boy na miyebi kingai soki yo miyebi no kiyote etali yo na lingi lelo futuka fana pamba fana to vide la o miyeba kiyo ndengo zawana foye ba pouvoir na yo zanango obebi sango na mokili peut-être mibali mususu ozwa ki otambola ki na bango baza mibali te okotambola abima na bato mabe basi mususu baza kanga ba chance na bango obimina mobali mususu awutaki na cimetière mobali mususu abimaki mususu bali mususu da magie o comprendre et ça engagement le temps fort mutu fo miyeba ke nazo kota auto école pour lobina zala nani soki mutu miyebite yango na bakinois via mutu ezana na mutu soko melibi mela on y a vino mambeta o comme inutile na société tu vois lelo miyeba elamba o lati na nzoto soko lati ngona muninga tanto nzoto na yo yebite mababe zo yaka na nzela bilata na bilata on est là pas bilata la tu vois alors on est lingue pas bilingela mobalo zo linga état d'âme na yo yebi yango ayeko étouffer ba chance na yo zalaki nango opusiye pembe na yo makambuto comme bloqué alors yango lelo moni ba jeune azosala bisala sala okende place ba ndumba bazalaka akeyo rapide mais rapide okende ko lokota mabotutu ya rapide eka sidate botutu pe ko ma vie na yo nuiri yo tu vois alors ba jeune faut comprendre position ya engagement yango boko ko tonga ba politicien na ba coin mais ozata na noko bourgmestre te noko da chef du quartier te mais so simi masola politique distraction papa Mosé Kabila lobaki l'homme doit s'en prendre en charge yango naza ko zongisa ba yanga ya mboka na nga Kinshasa ba comprendre le sens ya vie ya mutu eza mutu oyo ko komisayo riche mutu ko komisayo mobola qui ne risque rien ba susu bakenda lunda bazwa na bangote donc awa pe na kini awa okoko zwa pe ko leka mutu azana poto oteki le panga famille pokende poto attention ba jeune bande ko ngai bo comprendre nini toza ko sala lit na biso ndezali contre batu mabe ya plupart ya batu mabe auto sala na régime uti koleka awawa balingi susu ba manipuler batu ndenge basalaki bakangi mutu bache na parquet prison bala moko balie biloko na ye cette fois-ci na moment ya président Fachi alobi état de droit vraiment état de droit ngo soki koma na mbanza ngongo et soteta mbango ya koma awawa parce que nazana moi bato bazo sala mabe ba sala nga mabe makasi na kata communauté Jelobinza so koma na biso to comprendre que chef tu n'a pas besoin de lobango. Tu comprends, mais les érosion, vous savez que la ville de Kinshasa, ils appellent à prendre érosion, tout autant la bakinde, les kuna bakota qui moins, c'est à beba, tout qui peut côté babinda delvo, ba place c'est belé, hein, ils appellent à érosion minene. Nazo martelé place ou na ndenge nini ko sala pour aussi sa érosion. La loba qui na au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Très bien, merci. Tango gouverneur de la ville, Gentinimba Kangobila, na benga yaya bourgeois. Maintenant papa na ona ville ngani papa mais oza ya na ngana âge na benga ka bourgeois aye na idéologie ya kini bopeto maintenant chef coutumier ki Kinshasa albino fona appuyer idéologie na ya kini bopeto ndenga ipe na kei na ba érosion bopeto na lobite ke na komi Yesu Masia mwana Dawidi to na komi non mais nazanga yo nazo sentir o eza kati na ngai batikela ngai temps na s'exprimer na aider gouvernement na ngai.
place on na kiti na érosion place na niati na laki bankaba me baba wini betesari ya bulu ya nkaimpe nze nkaimpe wame maberi nkame nkaimpe nze wini nze nkabetesari ya bulu ya matu monsinanto manda ma parke kaba voler non bakoko basepela katende baza ko manipuler biso na ville ya Kinshasa on souffre toza ko souffrir na ville oyoyo soki folio mena ke ko luka arrêter pa ba ministre ba pesi arrêter mbango na affaire foncière na urbanisme bato ba uti ko sala bata malamu te babimisa ba titre ba biloko moko lokuta ce n'est pas bien chef de l'état faut veiller na biloko yo ye moko magistrat suprême muto ya ko linga ye moko ko leka ye moko azate donc tout ça na difficulté cadastre wana cadastre urbanisme tout ça na difficulté ba kolombo ka baniata biso siko ba érosion au sala mate koma mais ngana za capable ko niata na laki ba koko na ngai na lobi na bango po ngai na ko niata même ata yo niati okoloba ba ko yoka yote mais ngai mokonde mais soko meminga na mboka na bino yo katanga Musingombe Congo central oui mutando ngai ntando tando mundeli net na mboka na bino mantando kuna naza na pouvoir te kuna soki na niati na loki bakoko bakoya tanto bakosolo na négociation mais awa directement bakoya na sengi bango et puis na sengi soko na action wana gouverneur de la ville atika ngai te apesa ngai maboko tellement pas azalaka papa social lokola ngai pe social gouverneur soko achenga maboko moni ba entourage nde ya bakonzia naza na ami moko aza pembe na gouverneur mais lokola batu musu bakota na bango soki bana comprendre kate bolo betela gouverneur lisolo ke ayamba ngai ezali pe pour l'intérêt à gouverneur ezokoma déjà message ayamba ngai na pesa ye ba projet na ngai ce n'est pas que son abina kiti na érosion que na commune Nzambe na kangia mbala moko non archi faux mama wana c'est impressionniste ba lobaka biloko bongo futo lobaka vérité ngana lobi na sengi na gouvernement na ko sala mission na pendant 5 ans na ko sala pendant 5 ans l'état a pesingai ba outillage a pesinga ba matériaux na zana fondation na ngai fondation Kimpe na zana F90 na ngai na sala partenariat avec mama Denise mais bakal kaka moto ko landelo likambo azate tu vois côté bango bazalaka na côté biso ba indigène tozalaka ba petit peuple lo bengaka biso alors mais makambo bien zali mais il y a deux facteurs bazaka pour na ko dérouler au kutanate au komate mais à travers émission na bino je crois que ekozalanga audience ouverte gouverneur de la ville ce qui appelle singa ba sac vide ba pao ba outillage ka misala alors ba chena moyen de fonctionnement ya ONG na ngai ba jeune tant na kiti na saki na pesi bango biloko ba bisimbi baliaka makayabu ya mungwa bantondo luzibu na bwakeli bango biloko na bango na beleli bakoko na ngai dans 5 ans ceux qui bérosion tant vous les obeta ezomata so bani ko matate mama boka ngabo boka ngata na bulu wabo bana lokuta na faxer alors ngai nazali magicien te nazali chef entité nazali chef coutumier désigné par la famille régnante alors nazali impressionniste te tantôt leki na TV olobi ngana longola mutu na sala bon non pouvoir coutumier ezalaka na makila tu vois net ndé nazabo magicien awa okota te franc-maçonnerie de ma classe muta formation awa na makila oya okota te mutu azana biloko ne ya ndenge na bokoko awa okota te kisimbi kinsonsa vous comprendre ko beta pe mbumango mais soko longi ngana kwei na kufi to petio betinga ko singa na se lobe obeta so mutu na vina yote soko zui mutu na ngo che na se natika 12 enfants o nazana ngo yeba ke na yo nanga kizo kende pe okoti malédiction na famille na yo moko fomi yeba ka pouvoir maloba na yo zali pouvoir téléphone au sala so mutu ayibi yango akena ngo sepela yibi metango yo lobby olaki armona bola moté de génération en génération tu sais donc faut yeba ezandi kaka ne loko tseka tantana fongolo miso po monaka betela te ko fongala miso pona fongala déjà miso to fongala miso fongolo na ndenga bière na mesa to na ndenga na ndenga bière te ndenga lo sambo kaka merci oza lelo ya papa merci mais vraiment yango wana ko koloba ko koloba mingi mbanga pasi mais moi je suis l'artiste famille de Vandisinga na lingi na senga pe na l'état ya Congo tozala la main dans la main to meka ko tambola po avant peut-être tango belge yaka avant benga chef de l'état abenga ka chef coutumier mais pourquoi boni lelo ebozo ba chef coutumier boniata bango biso moko bokozela biso gouverneur pona boye bocheli biso la ville na biso mais tout ça peut battu batangati bokozela biso burko mais place wana lobi penzo nyati na est-ce que kolo lopango ta kombola lopango wana
Oh, nyonso pesa mape malamu. Est-ce que bino bakutimier bozana boyokani? Bakutimier o biso tebina ville ya Kinshasa, totalanda rabino, tomona rabino bozana boyokani po bablo mususu to ba chance mususu pe ya bongo facilement to ba poste mususu senga bino pe bozana bomoko. Est-ce que bino bozana boyokani entre vous les chefs? Yebisanga ke chef coutumier ya Jello Binza. Nakoyina chef coutumier ya nini ya sans fil to ya Mbenseke nakoyina epo na nini. Nakoyina chef coutumier ya Kimbanseke pona nini nakoyina chef coutumier ya famille Ngangwele pona nini parce que moi je sais que auparavant il y avait que des chefs coutumiers la ville babriaka Kimpe Pierre Ngangwele. Alors lelo oyo ndenga nazawa nakoyina papa Mbalawa pona nini azana entité na yaza ko diriger biloko ozo lo banangai oyoyo ezozongela kaka bino moko botala na ba administration na bino ya l'état ndoa cha ba désordre oyoyo l'état ya Congo. L'état en généralité, mais il y a une branche moko ya bato. Asa moto anzala bosi bo na bureau du quartier. A comme vendeur de terre ya bawumu. A koluka a fondé ba comme 4-5 chefs coutumiers. Pour ya continuera toujours. Et ça le système ya guerre en Afrique, profit américain, baza ko zo minéré. L'administration ya l'état ezoko s'engager na bino. Ba bureau du quartier bo contrôler ngo malamu. Chef du quartier boche avant de kuna na kaluka ya diriger le quartier moko boye na Jello Binza. Ce n'est pas bien. Tu vois, chef de quartier, Bachaka Moutou Oyo ya quartier, Aza sur place na quartier, natif ya quartier. Je crois président Fachi, pour une émission au sala, Nazaka va adresser na magistrat suprême. Pour na lembi bestance c'est na solution té. Ndena kena sommet balamoko. Papa Mokota lingara kuna ila lanzala. Tata Mokota lingara bana na iba mona pasi. Pour jamais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, mwana ya papa Etienne Tshisekedi, Aza na souci ya peuple. Tala d'abord azu idéologie na nou ya culte. Bah tu faut pas prier à Mokeli à Zalikolo pour me la biso. Maman, au monde de ça boy. Au cause de la générale, au cause de la premier ministre, au cause de tabac on a morgue comme ébé. Mais tu nous sais la moninga ma beza na tinate. Pour okufa na yo. Tu vois? Vous tout cas fana pambo fana tu vidi là. Na lingi congolais à comprendre ma béri. Na lingi congolais à comprendre amiye bakiye. Celui congolais amiye bikiye. Mutoro sakana na yete. Crainte na biso na be ressources ko salama. Na ministère doit na poste té. OK même ba PDG ba compagnie to sana bangote. Net nga na vandiawa. Na mboka na ngai na zana ba compagnie ko la régie des eaux. Azo defa biso ebelé. Exploiter mai na biso temps ebelé. Boye la biso ka idoliser loi ba kajika, loi ba ka mobuta ba loi. Non. Arrêtez na ngesa rap. Mobuta lo ba loi ba kajika po ba bénéficier d'intérêt biloko ba belge ba tonga na mabele na biso. Biloko ngana za ko bunda na lingi biso. To ata na commerçant munene ta kinaka Dubai. To zata na didi kinwani tena famille na biso. To zata donc biso nde ba chef coutumier ba bola otonga ba bola awa mais si longtemps nazali milliardaire en conflit. Milliardaire en conflit. Milliardaire en conflit. Comment ndenge nini? Mais biloko na biso so une étrier na cheval na osamba na mundele flaste. Mais il y avait une maman ya munene boya muswahili maman na yo aza partenaire aza mwasa kaleva ko yede biso. Maman na ya boto biso mabele. Azu ba grangolo yo tondi sakuna po biso bunda na ba grangolo. Mais ba grangolo oyo batama yele ba comprendre ba benga biso solo la. Ah eza boye. Maman bazo dérouler biso makasi. To zela papa Félix moko na revanda kimia ye moko alandela biso na likambo ya etria tuna ba belge wana bazana likambo na biso ba coutumier. Mais comment faire la maman wana pesa mapango na avocat moko yela biso avocat bidon ba dérouler biso mabele. Comme la famille peut être en généralité, tu rappelles la premier ministre ata chef de quartier to zana été. Ata localité à pamba na famille biso salakate. C'est réservé pendant autant à Bakombo, c'est mien. Et ton ozolo ba message comme alango aller place autant à Bakombo. Na totanga bateau bazana rankina ngai. Ngaku na sala ka soko zana rankina nga na sombi mbwa na pesi kombo na yo. Ah. Na sala kandengo wana. Po comme inutile. Wala des infractions te. Non, mbwa bobi asala kati. Ba bobi ba mbwa. Bazali. Mutu bazali comme bobi. Eza lango nature, eza nature, hein. Toujours kene bongo. Na comme ko pesa kombo na mbwa. Po mbwa pe ba bobi bazali. Ba mbwa pe ba milu bazali. Mutu pe comme milu azali. Mbwa pe defa ba mbwa bazali. Alors maman, crainte na biso na communauté Jello Binza. Ngai tala kande naza, muke na ba pakete. Na kanzoto mikebo eloko la bisikiti, na lokola lioto. Na kelo boto lelo ka batu. Pouvoir les ande ngai, ngande koko wa kimpe, ngande na zongi, ba chengai. Comme biso zona groupement incorporé. Ba investiture, ba makamuto ko zalango, faut bourgmestre acte confirmation na yo. Nde babitumbo naza kokuta nango bazo sala ke il y a un monsieur a bloqué document na commune Ngalema, ça fait une année 6 mois si je me trompe pas. A bloqué 6 mois, 4 mois, une année 4 mois. A bloqué yango, il y a fonda sur 4 chefs coutumiers. Oh selon il ba kota na bureau na ba solo laka. 4 chefs coutumiers wana, baza na pouvoir na makila oté.
azo fabriquer bango ponini akinoteka ngai na 41 hectares na ngai na Delvaux wana esika bagresa ngai pe esika babuka ndako na ngai ya 8 mètres. Siko sai déjà nini depuis maona sene komelio omoni ba autorité compétente te po baluka ko meka ko lukela yo solution to pe kimia. Bon atango neti ya Kabila zalaki ezaki so bokoti bureau oyo boketala mokonzi oyo tango bimboke ba mokonzi mususu babengani uko wei ana bakila ana kwisila kwako ana tonyo kwa mi bakaribirien sila biso tozwa gain de cause tendenge trier tikala bongo donc tant que la biso mokonzi wa côté la bino babengani mama na bino yako so pe mabele na yo zaliawa munda no sala ta ba pesi mabele tellement bango ba ko aider congolais te ba kinde ko yiba na bango mais na moment où il y a président Félix moi je suis sûr que na ko dazo ko dénoncer ba biloko nyonso pesa message pour todo qui ne pas na message na ngai mokonzi mboka papa biso toza na souci na yo makamoni so la malamu e simba mais on a ko pesa piste oyo ya un monsieur azana na cabinet kuna assistant ya bon papa ba tutanga kombone mingi ebera eza malamu te parce que ta salinga imabe c'est ma fingi azalaki procureur chef du parquet na Ngalema alakinga albia koluka ba masasi ya kochela ngai piège moko pona kende sala 20 ans na prison pomba liboso yena colonel moko makonga ba enleva kangai ba enlevenga vers 17h et quelques ba comme ça nga parquet général na 18h ba yoko sala complicité wana un monsieur moko awuta na yo wapi ayena mabele ngana setario criminel ayo kote ngana ndako atindi ba oza si on a ba proposal loba naza sur ba plainte nangeza ali partout solution za ko zomate mama voir même réquisition uti na parquet général et na district na biso Lukunga parce que depuis dimanche passé c'était dimanche date nini c'était donc le lot deuxième semaine si le ba kuluna ba na terrain nga bazo buka ka bandako 18 plus de 18 maisons au babuki mais la police a nzinga ya proximité n'intervient pas bazana ordre ce qu'on a lingi ordre wana po yeba na uti pa nani pour ministère public atindi réquisition kanga zwa mutu nyonso wana tuna ya vandeli wana ni abuki pona nini mais bon faut comprendre que commandant district ça peut limiter ça peut na mokonzi nae bon ordre wana e uti wapi tu vois donc balobi que commandant ville m'dapesi accès makamunanga balanda te bakota te batika batu bakufa bien sûr to la temps yo nanga no somo déjà commandé à ville d'Ozoloba en tout cas ngai na benga général Kasongo ba 7 fois rencontre tokutana général ngo recevoir ngai te alingo lia nyama ya lito imoko c'est ça wane lobby peut-être moi je vous dis clair ba faxer nde bakendaka mingi pa ba konzi balobi munde nazabwe nazali chef coutumier makile otambula nakoke luka mokonzi pamba te faut avec rendez-vous oh il y a des chefs coutumiers to balanga ba désordre ekota simbika ka biloko ya tamboli na nzela ba bengi chef coutumier mais maintenant fini bokotelem sa chef de l'état oh ba chef coutumier qui vous avez dit tous ces gens là ce sont des chefs coutumiers c'est faux pona luka koyeba kolongola na kobunga wana nyoso bakumba chef coutumier na lokutana ya solo bokoyo ko sala nini okoyo ko sala mais faut l'état akitaka na ba chefferie na bango bodeti biso chaque pouvoir ezalaka na mbanza na yango chaque pouvoir ezalaka na cimetière na ngwa ancêtre bo biso ya biso bakunda koko na 54 président Mobutu aya clôturer la biso cimetière et la Jello Binza awa wana veni ba umbo wana avenue général ono ya vandaka au mona cimetière fait Mobutu a clôturer pona biso lelo fongola nango ezepa na ngai ya cimetière toza fierté tozwa métropole moko bien avant oyo président Mobutu je sais que président Yamboka Antoine Tshisekedi Tshilombo azape muda vision to mama Denise akokita pesusu aya lisusu kotala simbo makambo eza kuna na kati tu vois vient biso Laurent bato mono na saluer na musika akita pe cimetière akamwa kutu ezala kaboy na lembali pe gouverneur Kimbuta trop kwa kitawana mais je crois na époque ya nanga Gentili Mbaka ceux qui vraiment a sali délégation moko aya na yambaye na cimetière ya ville ya Kinshasa Nathalie Saye asola pena koko aboka la nsamba na ye je crois ba bozo sala musala bango malamu biso peto sima na bango na érosion bopeto to appuyer érosion bopeto fondation Kimpe érosion bopeto ngana za ennemi ya bakonzi ya mboka te ba administrateur jamais aucun jour mais oyo ngana lingi to travailler en collaboration na pesa bango pe ba information qui est le chef coutumier nani wazali faux chef coutumier il y en a beaucoup yango ezako sala biso ba difficulté oyo moyen to émerger ezali te na biso na l'état to kozala bloquer l'érosion continue toujours ce qui désordre facilité na mbinza depuis 54 mutazo la biso solution azate mais na moment oyo na salaki appel na sa majesté Nembalemba o azali président ba chef coutumier à Congo parce que sa majesté c'est un homme d'une ya ko encadrer pe ba chef coutumier na ville
na ba province partout awe la rappel ko na motute na kenda ki vraiment ko kutana sa majesté Nembalemba na pesa ki ba problème na ngai sa majesté Nembalemba soko tali na ba chef coutumier okomona na mboka na ye mais azali pe mingi na Kinshasa pona ko aider congolais aza na mission aza ko sala ndenga pe na za mission na ngezali ko komisa bato tina nkana donc il ne risque rien yango bazo benga les maillots forts qui simbiki ntsonsa donc nga naza menacé depuis dimanche ça fait 2 semaines vraiment bakuluna jour wana district tindaki sous batou bakangaki 2 personnes bazana district lundi faut pas qu'il ne parquet à qui les droits bal bana qualité nini alors tamba mona kimi nazana ba image bazo benga procureur akoya voilà procureur ba benga mutu comme la présence donc yemla zui villa eko zwa biso villa botoli biso azui bato akoti na kati mais quand même ceux qui na solo qui no okozelo ko boye po ya ozelo ko fo mona ngakolo mabeleti yo moninga ite oyeka ko déguerpir bato okoti bato siko zui ba brigand o tena kati bato yanga bafanda na terrain ko la muka bazola muka bo trouble bandi comprendre oui bon les ba trouble bandi district etindi jeep balongoli jeep wana téléphone jeep est tourné zongi na ko mona ka magui donc si Congo loko les aïe bato Nzambe Mokeli tata Mokeli et puis commandant suprême Yemoko président de la République nous sommes en politique mais koko nanga sala ki pe a gouverneur qui peut pendant premier chef de secteur alors biso za ko déplorer bana na biso ba koli bana na biso batangi to apena eloko to apena employé mais régir des compagnies na mboka na ngai soki ba chelinga ta 10 personnes ba umbo na hôtel de ville ba chelinga sur 10 personnes mona ko longola ba umbo esprit ya mabe ya koteka ka mabele parce que na mumba zo penser ka koteka mabele mais non yango na ye soki na kabi na pesi yo 2 parcelles mumbo oteki moko tongi moko oteki nyoso na kangi yo l'état bombio l'état bomakate aidika ka mutu tu vois na ye na moi idéologie nanga moi je veux que peuple umu alongola na no makanisi wana ke bateka ka mabele bate na vie okoteka pe mabele te mais employé quelque part na yo tala bien charge na ngai ngande fona senga na bakonzi pona longola bango na esprit ya koteka mabele ba komaka na esprit à 25 sur 20 15 sur 15 non ce n'est pas ça lelo mabele ne ko travailler na l'état so mabelo yo to bongo lango bo esala ba université esala makambo bo c'est un peu ça développement c'est bon to yo ke penza ebele lo mingi chef coutumier to lingi to tuna mkusi poto comme la so pa na suka okena ngomba ngote e ba chef coutumier baza ba mape bandoki est-ce que yo sambela ka mande wali bozo mona wa ba cérémonie ya ba coutumier bokoko to ye ba soki pe po ba tuna kabiso peut-être na banda ko sambela liboso pasteur na yo na ba église peut toujours ba déception oui bien la sara saltiste monene Armée d'Israël. Saltiste monene. Qui chantait là-bas, les jeunes soldats postés de Biza. Jeunes soldats, l'espoir de l'armée d'Israël. Jeunes soldats du monde. Vous allez qui c'est que l'on voit? Tu vas l'on répondre sans bête. Vous tout cas vous n'avez pas vous tu vidi là. Les lois nazali a ozanangai. Même Kofi Olomide za pasteur. Même Wiranson oui za pasteur. Pasteur lobi kaka te ozu cher o chewana. O lo bana ba to chenete la te za mabecha awana se te wana comme lobeka kengwaka. Ngamoko na za pasteur. Na yemba nzembo ya réalité. Na mituna kana nzambe asala biso. Yembela ngwa pa musicien. Moi, je suis l'artiste bien formé, international. Na mata avion pour la musalo ya musique. Mais les autres qu'on a vendu pour la sunga famille nangaye. Moi, j'ai joué na lekina donc orchestre ngana betina OK Jazz oya Yulu Mabiala. Na betina Stone de Binza, na betina Alliance Montikile. Époque na flash musique abandi ko nangaye ba modoga barambwa promotion nangaye yango wana. Ba Sam Chintu ba promotion nangaye yango wana. Vous comprenez? Alors na betina ba na tambolo ba orchestre bana Oka Junior Azaiko. Na yiko betana OK Jazz oya vie Yulu. Loambo akende atikela biso kakayo ngai mwana loambo Franco. Keba yoko biso. Vous comprenez? Na Daniel to Rolanda Daniel wana. Une promotion de la musique. Et ça musique ya lelo te ya solo mabele na monoko ya te rumba penza. Vous comprenez? Et puis na yeko leka Victoria Dream Team Dream Band. Na l'équipe nouvelle écrite. Tu vois? Donc yango na carrière na ngande na lekeli mais lelo na zali chef ya entité, chef coutumier. Tu vois? Lelo na zali chef coutumier na yepo na pesa congolais enseignement oyo na zui na te ya communauté na nga Jello Binza be mutu foye ba ke via mutu eza mutu
soko meli mingi orienta vie mambeta vous comprendre na ye ba jeune ba diminuer ba kwiti ba jeune ba vanda na pesa ba bisika ba sala bilanga na ba belé nga 41 hectares ba jeune ba émerger ba sala ba bizipa ba sala ba ferme fondation na yo eza porte eza ofuma pour la fondation ba jeune tom su ba roya déposer le babuipo et c'est une façon pesa ba musala bien que to comme la fin na suka Christian Sardu bolimbis na kati ya fondation Kimpe na sala ba branche belé na zana maison de production bref année première orchestre na kotaki studio ezali Odeo patrimoine national oya biso babandaki enregistrement ya titre moko na babitumba bazo bundisa ngai ndezo sala ngai empêchement fallait ba sala clip déjà nzembo wana po basisa 6 chansons na bango alors na ko émerger sous na lingi sous ba jeune artiste na kati ya fondation na lingi ba mama marchère na zana ko moko na ko tia bango message na lingi ba jeune o ba oyekola auto école gratuitement faut ba yekola na za pona bango et puis première action na nga na ko sala po na sala ka makambo première action na nga na sala ki projet na nga ya 100 jours tant na zaki pouvoir na tchaki ba pierre tombale na cimetière na bandaki na ko bongsa na chefferie kuna na mbanza sika ba koko bazali na tchaki ba pierre tombale misto fallait na continuer sur na bongisa ngo cimetière ngenga ba bitumba mopanzi mais pour la fondation porte est ouverte siège peut s'adresser adresse à bureau na nga ezali na Lusambo 98 Kitambo direction ya Bolingane école Mamelo hôpital à Kitambo direction bureau na nga ezali wana mais problème nanga grave ezali nini comment un chef coutumier entité bakulu na baye na villa mafinge basali linga na croix soki na komi fuba bomanga bachanga na croix ngai nde nazabwe naza na batu oyo so na bisiko na telema na kita pona babundi babeti batu eloko bazelaki nga nango yango wana ba échouer bazelaki nga tamba bonobuka bangar ngai na kita pour lokola mutu wana yaza na la présidence abenga place ya bengaka bayamba na mo ba incriminer ngai atuka ba buka na bango soki l'état zate et ça soki l'état za na mboko yo je crois que justice est kosala musala nango na oyo tout basali bato a perdre ba biloko na bango ba mama bana ba inane ba bana ba 6 mois ba bimina ndako ba zwi maya mvula libanda ezo kosala ngai pasi chef coutumier avant na bato abenga na bato te comprendre donc na za na problème na mutu moko te mais na ibisika soki le na zwi problème famille ngai yebi ke mais c'est ma finge na colonel Makonga oyo ba promettre nga liwa et puis ba promettre nga ba kubwakela nga ba tshela nga ba grenade na mituka na nga ba po alobi na soda moko bo azoka mabele pa ya mukola na grand frère nanga alobi na yeke no yo na kozwa na memisa kensa bino musika bo sala 20 ans na prison na kozwa masasi na kotshela bino ba nini boy alors ezana efete po na zali nzambe ba koko na nga zali ye mboka na bango nde ko renier kuna awa ezali ndengai. Vraiment chers téléspectateurs, merci beaucoup ba toujours kolanda émission sur terrain to komina suka matondi na sardu di mopo kisa malanga ba na sima caméra Yves Elola waza na montage réalisation ezoko bakaka na Serge Makoso Maika Mwaka Gimputo azana na régie pour la kisabino émission sur terrain Suleiman Mboyo na bosanyote bambote belé bon anniversaire na bébé Enuvi ya Movi Kapata na mama Enise na bino baso bandi biso uta komina monga fula na kindele na bumbu na bandalunga bambote mingi na bino baso boko bakolanda manaka ya kana qu'une télévision pe arc-en-ciel esika wapi sur terrain izoko bakoleka botika malamu merci mingi.